ezalité. Etumba ya Congo, c'est le fait ezalité. Oh bitumba oyo, c'est le fait ezalité. Bitumba oyo, c'est le. Oh mabele ya bakoko, ngai na lobi. Toko bangelo kote. Mabele ya bakoko, ngai na lobi. Toko bangelo kote, toko bangelo kote, toko bangelo kote, bangelo kote, toko bangelo kote. Mabele eza ya bakoko, mabele eza ya nga, mabele eza ya baparent na nga, mabele eza ya Lumumba, mabele ya Kimbangu, mabele ya Makimpa, mabele eza ya nga. Mama Congo na kobanga elokote. Bazaïrois ba Congolais tout les matou de la mbokati. Ah, bakanisi président Bafalanga. Ah, président Bafalanga o ezayote, président Bafalanga nanga. Merci encore une fois la bino batubozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelona ezui zali bongo branche moko to tchano océan du Congo et pas yo apoto ka ba peuple congolais siko to panza ka poké siko auto sasaka et siko to aliko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser kolongo la peuple congolais na bolema et siko to ko tchali tono na nzete poete to benga yango malamu et pas yo to ko sala mosala ya Jean-Baptiste et sika auto telemi bongo basinzili pona ko telemisa ba congolais ko bisa bango ete ngonga eko kito bundela ekolo babiso pe tozwa bon somi babiso ndenge bomonto lati Zaïrois dans la paix retrouver peuple uni nous sommes Zaïrois en avant et fier plan de dignité peuple grand peuple libre à jamais to bundela Congo yango to telemi ferme fidèle okola bakuka pona kozala c'est quoi ya République démocratique du Congo tango yeso to mokondola kamaloba yango on a absolu élaborer alobi péché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezu na molongo mobimba merci na ba fidèle abonné na biso bon continuer ko s'abonner massivement beaucoup ça ka bon de citer pe na bino batu bozaka libako ko lande émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tia ba commentaire ba si je suis pe ba jamais tikanzamba pambola bilo de Brino bo partager mon mère en Autriche le numéro 1 au seigneur de la presse congolaise Juka M bo partager équipe pour la té bo partager parce que ça la bateau na monité hein Achille Tela yo pe ko tali kambarote partager tela kakayo le bino banso Daniel Ngenda bisika no soboza ba petit frère Zola équipe pour la té manana ngana ko nya de nga bo partager merci encore une fois la biso banso poete Congo ezaya biso to ko bunde tumba ndeko na ngai problème za matata et indolo ndeko na nga to ko bunde na Congo nini ekoleka mais tout le bana makambo etalita tchana on a toki mama Chantal ensemble mama Chantal moboni alekaki bon étendre pour la koloba ete bato babeti tachana ezali bongo bato ya SIDT pe biso bapanzi sango to ali bato malamu te ah mama Chantal moi na regretter vraiment isali ngai pasi ke tango bilo boko ba panzi sango mama Chantal obosani ke ba menaça yo ngana zala on a te mo benga océan na téléphone parce que ibaki valeur na mama Chantal to bosala ka ba bien fêter nzeto ebundela yo ne tumba kosala yango makala te mama Chantal obenganga po yeba ki ete tubundaka na bino etumba ingratitude condamnable mama océan kabo ya l'homme poussé zaka bongo te mama océan ba omela nsenga na poko ape na kiti na sali émission mais mama Chantal lelo bapandisa mais place oleki wana pas Joël la mo pandisa te bota la biso ndenge to bundela bino komba boza la peine à mort na biso pe passer na biso to ko ekozala malamu te mabe ko ekozala mais quand même bo ignora ka biso te parce que boza kana ba besoin ba panzi sango wana po ba lobe na bino efficace bokozala kaka na posa na biso po biso nde to sembola kama makasi biso to ko wanga la président il y a ta mokolo moko te parce que président il tango moko atele makabo abimisi liboko na poche na pesa mutu mbongo apesa ka journaliste o esengeli mais tango ekoma ke pa na bino bino mo boye bino tolelaka mais pona nini pe ba journaliste mais siko makambo nga nazo tia siko est-ce que na oyo lobi kokani kabula l'homme pour ça tchelanga poto to waki na terre to soli pe la bande ko ça esili nini ba roba lobi rien répondre boye ayoki ndeko Tatiana ma sœur que j'aime beaucoup azo se plaider na batu ke ba beti décider alors c'est plaider que y a eu complicité avec quelques cadres sidé de batindi babeta batouana babeta ndeko na biso Tatiana ndeko Tatiana que j'aime beaucoup vous voyez bien que tous aux anneaux les 10 à niveau ya collège Boboto nous avons passé une émission na yo et puis yo kanaki na yo que il faut na ba jour ezoya o ya mbanga na plateau na yo pour la émission mususu ndeko Tatiana toza ba congolais toza batu moni politique tozo sala ils a conseil comme jeune frère na zo pesa conseil
politique to ça là eza politique moko boy faut to bundela mboka sincèrement na ndenge esengeli ndeko Tatiana action salaki ya koyamba moi si ya militant na biso ya cadre moko ya parti waza na boloko molopwe que j'ai sali de loin na bi que libération les calamité avec l'effort du président Martin Fayulu azotika donc les efforts déjà ils ont entrepris depuis que ndeko azotika et loko wana eswaki peuple congolais ebele bandeko mususu bazwaki yango na ndenge na bango mais yo osaleki effort ya koloba et olakisa mutu selon yo ndozo loba wana olakisa mutu après ça peut ya vie na ye batwa yoka ye mais za mabe na journalisme botangi kozwa mutu mwasi ya mutu kolobisa ye maloba oyo ezokende à la contre ya vérité parce que vérité eza que mwasi ya mulopwe wana banda azwa zemi ti kobota na ye tina moya lelo oyo elle est prise en charge par les partis SID et principalement par le président élu Martin Fayulu. Abandi zemi bapesi mbongo akilo azopesa mbongo akilo azoya Faden House tango nyonso kozwa mbongo akilo aboti babimisi mbongo babimisi na maternité bapesi mbongo alaet bapesi nyonso tout bazopesa ye ba miliki chaque mois biloko ezokendaka na ndako provision chaque mois awa ndeko nanga Yves Badjo kauti kotika masangu atiki masangu na ndako na semul atiki semul na loso na madesu na kati ya famille wana ndako na ba etoni ba plasma ba bongisi ndako atima nini eza mbongo ezo uta na SID que ça soit diaspora congolaise que je salue en passant ezo bimisa mbongo nango ezo sunga na compte SID na compte ya combat Martin Fayulu c'est toujours les partis Moulopo a abandonné te pe bopesi contre vérité Moulopo azobela liboma Moulopo ninga kufa parti abandonné azokata bilamba ce ne sont pas des vérités ndeko Moulopo naza numéro na ye après on a repéré son numéro na ye oko balancer la monnaie so benga ye azana boloko bien important bazolandela ezo samba ba état mental na isa normal état de santé na isa normal Moulopo azo causé normal comme un homme raisonnable aza azobela te Moulopo a condité Moulopo aza normal aza abandonné te il y a un collège des avocats ils ont dans la dossier de près et bandaki biso na anerti ba bendi aye na parquet aye makala tozo samba dossier tribunal ezo sambisa dossier awa po batika ndeko Moulopo eza makambo lokuta Moulopo ba abandonné te mais tango lobisi moi si a militant na biso ba contre vérité bongo et puis au tient émission na public émission wana au public on YouTube monde des allés numérisé moun nyonso zo landela ngo peuple nyonso atali yango bino eza makambo lokuta surtout bato ya vérité et peuple wana ba militant ba sympathisant pardon ba sympathisant ya Martin Fayulu ba comprendre que non sali mabe ba ye ba réagir pas na yo mais yo komi kotanga na ngai oyo Hervé Matata que ngai peut-être soko yo descendre na leur équipe à sécurité bazo sécuriser yo et puis ndo ya quand on tamba na l'aise en 15 jours na ces chamaya na yo ozio tangi ndeko na ngai Lola ndeko na ngai Lola azana na loko moko te na yo asali yo pe loko moko tatindi mutute otangi ndeko junior otangi ndeko fou de Fayulu en tout cas cette façon de faire to moni obandi ko spéculer ozo spéculer eza spéculation otanga kombo na ngai te na makambo na salité mukolo ba simbo na nzoto moi j'étais en pleine réunion na ba konzi likolo na parti elongi na ngai zate na ba image na bino na tirala ko zala pe intéressé ni de loin ni de près. Oui, on a raison le non assistance parce que biso na ndingo yebeli biso ifagi to côté la yo nde ba salo wana to ngato sa défense c'était ça aussi mais biso to zala ki pe wana te to zala ki wana te to en pleine réunion mais koloba ke bande ko wana batiki ba betanga rien ngana yebi selon les informations on a zanango ba beti yo te ba ravir yo téléphone ba betaki yo te ba ravir yo téléphone selon les informations ngana zanango. Oui. Vitre Moutoura, sincèrement, ils ont repanzana. Bato panziango, ce sont des sympathisants. Bato bayaki, na marche à mouvement citoyen. Bataleri YouTube, ba monique non mais c'est madame Tatiana, à ça que le roman mabé. Bato sympathisants, bayaki. Ndeko, moi je ne sais pas, je ne peux pas nier. Ce qui passe parce que la violence qui est, oui, Asa Moutou, il passe. Mais alors baté que et SID atindi bato ba betaye. Topé ba cadre décidé que nous sommes totindaki batu ba betaye eza inhumain nous sommes un parti de valeurs cette façon de faire eko lekate pa na biso donc eko lekate yemo yebi que partout oh ba meka ko violenter même caméraman na ye
Baboto la yate lokoboy, à chaque fois nous on va descendre on faisait toujours la sécurité. Avec Tatiana, on a une relation de à bon terme. Na Tatiana, tu tires la tête le remonte mabe, na tire la reçoit na yete, na tire la problème na yete, na yebité loko nini we continue mais na kosenga ndeko na moi si wana. So que na batu bazo instrumentaliser que ça la makambo wana na kosenga ye azonga na ba sens na ye. Parce que soit azonga na ba sens na ye et normal parce que Tatiana onga na yebi, na patriote onga na yebi, na ndenga bundela mboka. Na ba sens à bonté. Donc aluka échappé ça la musala na ye vraiment na professionnalisme. Alongwa na makambu ya babezi ya YouTube, alongwa na makambu ya oetali instrumentalisation que certains politiciens ba boya na ngona pene na ye. Donc na ndenga zalelaka naturellement à ça la bémission ni malamu. Alobela makamba Congo na ndenga malamu. C'est vraiment ça. Na apprécier quand bémission na ye. Mais il y a kokoma ko instrumentaliser. Un militant parti pour na base à YouTube, balo ba n'importe quoi, balo ba contre-vérité, ou ils a approuvé donc c'est ça qui biso peut passer. Mais tu condamner acte wana na bato ba violenta qui est tu condamner yango malgré que les auteurs baza identifié tu condamner qui pena yango. Tu condamner yango et ça eloko to sepela ngote elle est la nôtre oyo to protéger parce que nous devons protéger Basi na décidé bazara toujours prioriser parce que tolingi jar un valeur wana un jar respect wana ezala vraiment que Paul Martin Fayulu valeur wana ezala vraiment respecté donc to condamner ki eloko wana eza malamuti. Merci. Bandeko nanga siko na maloba ya mama Chantal na maloba o bandeko na biso ya essayer ba répondre biso nani alobi bosolo na boki lokutana likambo etali Tatiana tolanda pe bapanzi sango basepela ki pété bazaki na moi débat nini ba rompe ba lobaki Kala pareil et tous les autres. On a arrêté Tatiana Osango à la nerf. Nous avons tous fait les pieds de gros là-bas. Maintenant, Tatiana, violentée à l'ECD. J'apprends ici que c'est-à-dire qu'il y a commis complot, c'est-à-dire complot contre ECD, bref. Bon, mais je voudrais politique, je voudrais d'abord demander au secrétaire général Devos Kitoko, pour qui j'ai beaucoup de considération, et il sait les petits liens affectifs sur le plan politique, idéologique, le plan de l'engagement que nous partageons tous les deux. Mais je voudrais quand même ici lui faire une petite recommandation. Si à faire passer un message de décider dans l'opinion, je lui recommande dorénavant d'envoyer mieux que cette femme semi-lettrée là. Je dis bien semi-lettrée, je la connais. Non seulement semi-lettrée, je l'ai dit. Non seulement semi-lettrée. Vous faites allusion à quelle femme? Non, non, je n'ai pas besoin de citer son nom. Non seulement semi-lettrée, mais elle a une compréhension tronquée de la démocratie. Elle dit, elle s'interroge pourquoi Tatiana avait stationné son véhicule devant les sièges décidés. Ce qu'elle ne sait pas. Ah, ça, la dame. C'est que la propriété. La dame de décider. C'est que comment? C'est que son nom, je connais même pas. Ce qu'elle ne sait pas, elle, c'est que la propriété de l'ECD s'arrête au niveau de l'enceinte. La prise de devant n'appartient pas à l'ECD et Tatiana a le droit de stationner son véhicule à cet endroit. Elle a le droit. Cette emprise devant là, à partir de la clôture, c'est pas la propriété de l'ECD. Et même alors que ce serait sa propriété, ça ne donne pas droit aux militants. Elle dit pourquoi l'activité c'était à l'Assemblée nationale, Tatiana est venue stationner. C'est une emprise publique, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle ne comprend rien de la République, de comment fonctionne un État. Elle n'y comprend rien. Tatiana avait le droit de stationner son véhicule à cet endroit. Même alors que c'était la propriété de l'ECD, ça ne donne pas droit que des gens réagissent et la violentent. Et mieux encore, qu'il y ait une dame semi-lettrée qui vienne défendre ces actes-là. Nous ne laisserons pas passer ce type de comportement. C'est ce que nous vivons avec l'UDPS au jour d'aujourd'hui. Vous développez déjà la violence au niveau des opposants, au niveau de l'opposition. Vous laissez les jeunes aller à ces pratiques-là. Une fois au pouvoir, vous ne savez plus les arrêter. Voyez-vous ce qui se passe? Tatiana, et chaque fois, il y a même eu des attouchements sexuels. Et gens avec même des machettes. Et chaque fois que eux sont victimes, nous élevons la voix pour condamner. Eux à décider. Oui. Chaque fois que le domicile, le siège de décider est
Violer, moi j'ai C'est ici à perfect de démocrate élève. Plutôt que de prendre ses responsabilités et de dire non à cet acte-là et d'appeler ces jeunes-là plus de responsabilités. À l'avenir, on commence à chercher des sorciers partout. Non, on dit que c'est un acteur politique qui paye, qui a payé des gens. Entre guillemets, acteur politique. Alors, je vais bien comprendre. Attendez, Tatiana. Attendez. IDPS, CID ensemble. Attendez, non, je vais te dire une chose. Pardon. Non, c'est pas agresser journaliste. Ce que ça veut dire bouilla, pas Félix Tolobi n'est malade. Ce que ça veut dire local, pas Félix n'est malade. Laisse-moi. Ce que ça CID ou tu agressé, tu auras le bâti na TV, tu auras mis acheté. Ce que ça ensemble, tu auras le bâti, tu auras mis acheté. Il y a maming pour la partie politique. Il y a maming pour la. Non, attendez. Oh, mamie. Non, s'il te plaît. Tu n'as jamais vu ensemble justifier ce genre d'acte. Ça arriverait chez nous que je serais le premier à élever la voix. J'ai plus d'une fois ici associé ma voix en soutien à l'ECD chaque fois que l'ECD a été malmené, chaque fois que l'ECD a été privé de ses droits. J'étais encore à l'Union Sacrée quand je disait laissez Martin Fayoulou manifester, laissez-le manifester. Alors, le droit, l'état de droit que nous cherchons à construire, c'est un état des droits au jour d'aujourd'hui, c'est que certains de l'ECD, je ne dis pas tous, veulent le faire comprendre. Donc c'est un état de droit unilatéral. Il est compris selon le plus fort. C'est celui le plus fort que lui jouit de l'état de droit et pas l'autre. L'UDPS au jour d'aujourd'hui te dira Jimmy Kitenge est poursuivi, si la justice fait son travail. Tu poses la question, mais qu'en est-il de l'affaire Jules Mouniéré, il se taise, qui au jour d'aujourd'hui se montre dans les réunions publiques de l'UDPS aux côtés d'Augustin Kabouya sans se gêner. Et là aussi, certains de l'ECD font pareil. État de droit unilatéral. Il faut dire que ce n'est pas tout. Au sein de l'ECD, le secrétaire général de l'ECD, professeur d'université, certains d'entre eux, la tête fonctionne très bien. Martin Fayoulou, la tête fonctionne bien. Je regrette. Mais c'est au niveau peut-être de vous, de cadres et militants, vraiment. Je regrette infiniment. Non, ne parle pas de tout. Tu as vu cette dame, elle s'est exprimée. C'est elle. Et c'est très grave de sa part. Et je ne sais pas si c'est un discours assumé de la part de l'ECD ou qu'elle l'a fait en son nom propre. Mais en tout cas, l'ECD ne s'est pas désolidariser d'elle. C'est quand même très grave ces propos. Là. Alors, quelle démocratie cherchons-nous à construire? Quelle est la compréhension de la démocratie selon les... C'est difficile pour vous dans le parti politique quand quelqu'un de vous fait, ou vos jeunes font des bêtises. Non. Attendez, vous excusez, vous arrangez. Ça remplace ma parti politique. Non, attendez. Et comme une victimisation, non, attendez. Président parti politique, attendez. Il y a comme une sorte de tolérance de la violence dans beaucoup de nos partis politiques. Oui. Et alors... Les gens se disent que si vous appelez ces jeunes à plus de responsabilités, ça va les amener à se dire, bon, ça ne sert plus à rien, demain quand on nous appellera à manifester, il ne faut pas y aller. Comme si... Donc vous instrumentalisez des jeunes. Comme si... Vous droguez les jeunes dans tous vos partis politiques, vous les instrumentalisez alors. Je suis en train de les dénoncer ici. Comme si il est d'exemple dans ces pays qui montrent qu'il y a quelconque parti qui est arrivé au pouvoir par la violence. Personne n'y a réussi. Personne. Mais il y a comme ça un code partagé, laisser ces jeunes agir de la sorte, puisque nous sommes en face d'un pouvoir policier. Et il faut répondre par la violence. C'est une acceptation partagée et c'est très grave. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS en paye les prix. Une fois au pouvoir, l'UDPS est incapable de transformer ce jeune-là en une énergie qui puisse lui permettre d'amorcer le développement. Ils sont restés aussi violents, et verbalement et physiquement. Surtout verbalement. C'est ça le problème. On dit que c'est Katumbi qui est derrière tout ça. Bon, j'en rigole. Bapandi Sangoto Bengana Poite Makambo Esila. Nous ne sommes pas contre le président. Ngai na loba timu konya kozonga ka epa ya Nzambe tata. Na kolobaka mobele bosolo était président Eli Martin Fayoulou m'a dit yenda gagna. Ba voter massivement. Ba kofinga biso lelo. Mais pona bosolo
nani évité que président Elinda gagna. Mais a gagné qui l'olenge kani po ete bazalaki ensemble. Bemba bazalaki to bosalaka histoire te. Moïse Katumbi azalaki. Son excellence premier musée honoraire azalaki. Bazalaki Matungulu azalaki. Caméléon o azalaki. Chilombo o a trahi biso pe le roi Judas bazalaki. Bazalaki motoba o basalaki force. Et loko eko boma na bo senzi bakambo ya demo na koti la kati ya Félix po ezali Vital Kamerhe na mosala ya eki kusala o bato baboyaka koyoka mobake lelo pe tomoni yango alobi tokeba po ete bango mibale bazoka possession moko ke base bengi bango balobi bazonga nsima. Mais biso totikalaki aller avec ou sans peuple nyonso force ya batona nyonso etambolaki ensemble. Loko so bowe la ninde kabolaki biso kasi bango batikalaki ka bango babale Fumumpa les visionnaires na ek to tamboli na bango tete tikino lelo biso nde to ali bato pasi parce que na simana yango bapandisa ngo banyoko moko mabeko yuko zala mbebe ko yuko zala bolandi bandeko balobi sikoyo pona nini to koma na batiraima te bantourage des obonga biso tozolela kaka bantourage musana bino esengeli maboko ya mosi biso leso to chapo ko mwelonga mopanzi sango azali nyama te mopanzi sango azali moto oyo esengeli bozala na bango malamu kasi tango bino boko nyoko biso boko le kaka epa bapanzi sango ça veut dire bosale le côté parce que po batu ba mona yo po ba yoka yo faut le kaka epa mopanzi sango kasi mopanzi sango wana yo olingi otia yen kwa tete ya li mabe bande ko na biso eloko tozoluka na tozu yango te soki totambo na lolenge ya mabebo ngala zolaka bino ke tokozwa yango te toko kamba yango parce que eloko oyo ata lelo Félix entourage ebomi malgré Nzamba boyaki ye mais soka lingaki na entourage ba conseiller malamu kati kama pas Martin Fayulu m'a dit mais lelo Félix amilaka zalaka moto malamu pas oka miso Kabila alela likambo etali entourage alobi soki la zanga tala bato malamu mitano. Cela veut dire biso beto zo lela kaka ba entourage nde bali ko bebisa bakambi yo soko za pembe la mokambi talesaka epe baninga mususu parce que na yo moko kokokate Mobutu Sese ko kukumbendu wazabanga alobaki moi seul je peux rien avec l'aide de la peuple mobimba ndenga la koza la grand politique wana ndezo zanga bino bato bali pembeni ya bakambi nde bwali ko kwesa bango na se soki to sala ni mabe pardon eza puissance oyo libéraka kosenga maboko koloba mama Tatiana mbeba ekomi tala likambo yo salaki ndenge tolandi pe bandeko ndenge balobi ndenge pe ba expliquer kasi lokola mutu ke bebi tokoluka moya ko bongisa yo zande ko la biso to boma moto mabe kozala wapi ke akolansana ka ba pierre ya koluka ka mabe kasi mobembo nyoso to sali na bino lifuta nango yangoyo lelo soki biso tozali te banani bakolobela bino bokozaka na posa na biso banyama oyo totika ta ezali mabe to ali ko bundela démocratie to ali ko bundela makao mazala ya solo bandeko to lingana mais na tuni kaka na mayo o makoleka est-ce que sengeli to kena mituna to esengeli to bomamoto tozali censé ya kotambola bande kwa SID na bolingo oyo tozaka lango biso na bino tokitaka na bino tobundaka na bino eloko ya litwali kokabola bandeko bozali censé kosenga ndeko na bino ya mwasi bolimbisi bobongisa biso na bino tokoki kofunda na justice te biso na bino tokoki kokoma na ba défense oyo te c'est ridicule. Parce que bateau bazana ngambo mosusu ya diabolo bakoloba la biso moni makambo to yebisaka bino bo moni ke bato wana bazaka bato mabe bo moni etamboli na bango bo ko affaiblir bandeko la bino po ba avancer
C'est vrai qu'il faut tout crier pour Nalik Moulompoué. C'est notre frère, on était ensemble et là, on souffrait dans la prison. Et ça m'a lamouté. Et puis, biso peut te comité kanate. Mais pourquoi vérité, ça a toujours ma baie. Tant que biso bande qu'on a blé au colombo solo. To sunga na biso la bino. Bon respecter Moussa na biso. Biso peut te koto sabino. Kasi ya bamboke la ya koinana. Mosale ko bongate parce que tu as un problème. Congo a un sérieux problème. Lelo Congo la biso ekei ya kobeba. Lelo Congo la biso etekami bozo monate. Pour mi koti na kati ya ba grandeur. Ngainde. Ngande na za populaire. Bisonde. Bozo linga bo détruire biso boko kokate. Oh ndeko nanga. Soki kutu mona na nzamba yaki amikitesi. Andimi babaka yene kuluse liwa ya soni. Po balobi moto ala kama mabe moto nyoso bakobaka yene kuluse. Mais yaki yene liwa ya soni. Les lobbies se trouvent koyembe la ye moto bibi les lobbies la biso il n'était pas beau à voir lois zaki de sika mokote mutal lingaye parce que yenyo so zaki pas tete mais le ba comme ça mobali kitoko bibi lobby te kasaki kitoko donc il y a zaki tele sika mokote o moto kota la pese pelsa le colossia de la presse congolaise il est pas na ye bo solo nde bo solo et ba les boimbindo je dénonce les insanités je dis tout ce que les gens disent tout là. Nous sommes censés à côté de l'ensemble parce que nous avons un sérieux problème. Il faut article 63 et salama. Article 64 et salama. Parce que Mboko la biso est envahi. Bazo bomé la biso ba chef coutumier, bazo bomé la population congolaise. Génocide, tozolo belangote, rapport mapping, tozolo belangote, Denis Mukwege bungi a commis un soifé, il y a pouvoir pas à la présidence de la République. Papa Denis Mukwege. Nanya yebisoke. Soko ye président de la République, okosala musala malamu na mboko eza en occupation. Est-ce que okosala Félix Bicité? Tous à déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Est-ce que Makambo et Salameli Félix les autres à Congolais qu'il faut Congolais Bunda avant Mouta comme président. Si on a une place de blanc, on a tous l'élection. Nakobo est parce qu'il a moni 3 élections Koukao. 3 élections Koukao, 4e. Sur quel bâton magique au Bilo Bokolonga? Bande Konanga, pourquoi tous à commis Kosana? Pourquoi tu mis cela ivoirien? Lobby benseignant va revendiquer. Qui chasse à grève sur grève, qui chasse à chantier, de konanga ba bois qui ma banga. Oh, Félix a échoué totalement. Donc il y a un échec, c'est comme Félix est à 0,1. Ce qu'on a la capitale au milieu qui mawa. Mais le peuple congolais, échec à Félix. Aïe qu'on est dévoué par interdit. Pour Nani. N'est-ce pas parce que les pays sont occupés dans l'Imbé qu'on trahir biso? Vous croyez que ceux qui m'ont qui bien? Félix Ngas a la demande à ma propre frère Naï. Parce que les locaux chez corps ils ont la Kassai. Ma sangue est bunga. Les locaux Kassai bitumba bazo bomana. Binemi est côté à vie. Pour balobi te regretter pourquoi mon colo to bete là qui Félix Maboko. On croyait peut-être que biso to kozala bien. Le tribalisme yé ma kasi na mboka la biso. Lobi to lobo kuni ala baluba musuba ko peye ba poka se moko Félix a olomba la kitaboko. Mais eloko mobuta boma 44 multipartisme pour tous à la 1 le peuple congolais. Toute la souffrance la biso. Tout à la lipo le lote de voilà. Soso moko ba kati yango na 12 morceaux moko ke na kinkole moko ke na kingasani mo baza kosomba soso ndambu ndambu depuis Congo ezala Congo ou Zaïre de Mobutu bakata tomate tende kolanga bakata soso te ba pasola Thompson te ba tchetchola mbisi te ndeko nanga basomba mboto ya mobimba me ba tchetcholi ekomi ba mpumbulu bakangi be mama jawa assalamu alaikum na ba musulman nanga bakangi mo mpumbulu na 500 mama ko somba ka bongo pa boka na mopiko matembele do bayoki solo ya mbisa okauka me ba moni yango te mama bongo mbisa okauka ngo check mo ntenjo kanda lokota e bobele ba mpumbulu wana toyoka pass mboka moko etikala ba defaka lipa eza Congo ndeko nanga
bakatali nzanza ya tomato bazokanga la likasa ya 5 kwanza bakangi ya 5 kwanza bakangi bandeko na ngai tomate ya linzanza pe bakaboli yango Thomson bakati biteni misato baza koteka kasata pasi yango ezalaka mboka nini oyo ebongo ndeko na ngai tobundela yango te bachecholi soso 200 300 500 moto aye na pasi ya soso azuika lipapu ake kotokisa bachecholi na bana na monteke likolo eke kovivre na moamba oyo ekei kuna na ndeko na ngai souffrance à modèle de Kolangana n'a pas accepté. Tout bunde la ba valeur. Combat na biso ça la ba valeur. Combat na biso tozo revendiquer parce que to bungi si bon sommi. Tozo bunde la te guerre à leadership. Ce que ça qui guerre à leadership ndeko na ngai fana kenange pa bato wana pona lia na tonda la pongi. Toyebani pe nde toza ozali kala pa na nzela océan toyebani tosali pe kombo me yango te nde za komba tozobosa na komba na biso ndeko na nga tika na rapele yo komba na nga na yo eza nini ezalaki tolongola système kabili totia système mosusu ezalaki ya baindividu te combat na ngai na yo to sangana ki ensemble to créer ki la muka ezala ki te pongana sans prendre to na sans charger sur X ou Y ezala ki po to abolir système kabili ezala ki po to longwa na occupation mais aujourd'hui to dérailler to kominde na ba guerre moko ya batu oh yeso kazolo baboy na suka na yo komona po non to bosani komba to zala ki ensemble pour la libération de la République démocratique du Congo. Kolongola mboka la biso na occupation parce que élection à 2006 Bemba battra qui record mais Bemba accepté l'inacceptable. Alors tout le monde qui to bunde tumba parce que cette fois-ci Congolais oyaza voté par le peuple. Ndenge président élu Martin Fayulu m'a dit d'Azalaki. Dans l'ensemble to bunda mais là c'est baboto le biso mapona. Au lieu de bunder la maponami, on va botter les biso. Biso to côté la fertilité. To qui comploter contre biso moko pour te mettre la meilleure. Dès qu'on a tu te tues toi-même sans le savoir. To zali komi boma. Tango to bunge tumba. Et tumba la biso ezani occupation. Système occupation ezokoba. Ba imposer yo. Ba zoye biso vérité mozo sa l'assemblée. Moto ya Monesco a télé mais le biso to koko sa la face na M23 T. Mon esprit est zonga parce que tu bundi si bango. Mais vous êtes censé à négocier. Et robozoko sélection. Élection to kosala na nini. Budget bimi, il y a consultation, il y a confession religieuse. Budget kobima, il y a batu ya seni pour être batambola. Bisika na bino ba kambia ni politique. Nini bino moko boko sala. Penini o bino moko bokoloba pona makambo o matali population congolaise na lolenge bato ba kosila na lolenge ba koboma na lolenge ya toya nzala ezali na mboka oyo ndekolanga kongola ko lela bilei te kongola ko kozanga bilei te état de route eza mabe biloko ko bimandenge nini nzele ezali mabe ndeko na ngai biloko wana nyonso faut tozela lisusu tokoba kokende kolukaka epa ba décideur lelo Félix des États-Unis Martin Fayulu m'a dit des États-Unis coïncidence entre guillemets pourquoi à même moment qu'est-ce que Félix a koluka nini Martin Fayulu m'a dit a koluka to négocier donc il y a une élection, tu as déjà moutako gagné. Lorenzo a la qui chemin. Bangolé ba boye. Balela zedou na bango. Na passé na motema. Mais Lorenzo a eu deuxième mandat sans consentement ya bangolais. Ce qui boke kotou na bangolais balingi Lorenzo ata moket te bakola keleka mabe. Mais comme la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. Aujourd'hui,
Le même Félix a kodinda ma place wana, peu importe ba processus nyonso o bango baza kosala. Ou ba processus nyonso bango baza kosala. On connaît déjà la suite. Mais peuple congolais, réveillons-nous. Tout bunde la nation. Neni bandeko ya chango balobaki pona makambo etali etumba ya Congo kambo ya l'homme puissant. Et bon to sokisa biso. Franck Diom alobi ke to pesi carton rouge. Yanga ngoli ala sina pesi Félix. Franck Diom alobi to pesi carton rouge. Yanga ngoyo dala sina pesi Félix carton rouge. Soka kanisa soka pesi ngali puta na voter ngo. Soka pesi ngali na voter ngo. Soka pesi ngeloko na ko voter te na ko lia. Boya zana kuta mota na teka ba journal na poto. Alors teka ba journal na poto. Ngala to za niveau mo na classe. Mais yele la ko ko taba na avion bongo yo c'est sens. Ya mboka ya mazwite sili. Donc ya tambola kala ngo biso to nyoka maka. Ya tambola ka ke na ko lia biso to vana nzala. Na pesi merci. Mboka oyo tokotala soka ezali ya to abiso biso nde tolobi mbongo esuki kaka bongo. Mama Nicole lelo libeba lelo libeba biso toko kende kokota kana inwanwa toko kota na inwanwa po toko bundela Congo ndeko nanga na temps otozali koluka na yo te esika moko bote nga nazaka na besoin to bunda nga nazaka na besoin Congo ne frontière na biso ça la dirigé par les Congolais étranger mon côté abangisa Congolais un père égal servir et non se servir to servir nation et non biso mon côté se servir parce que ma pesa ki o maboko la batu songolo yo za la kaka na grand liboso la bango non to solo la jeu d'ensemble to bunde la mabele to solo la biso banso poto bunde la mabele mais est-ce qu'il faut to négocier avec Félix oh ya trahir biso est-ce qu'il faut to zale susu na table moko na Kabila oh ya trahir biso si Kabila zalaki na passion malonga pour na Congo pourquoi de ne pas kotika maponami etambola ndenge etambolaki apaiser na ba poids na ye pona ko arracher maponami pa ya Martin Fayulu Madidi parce que ya lingaki kaka zala na mutu na sommet pour négocier na Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a dit non avec son frère Mozito. Vous avez réussi à kokabola bango po bozo Martin Fayulu Madidi akomela bino lipa ya mateko fele hein boye na lipa ya zo pesa bino mateka azo pesa bino mateka ndeko nanga si Dieu est vivant la vérité finira par triompher. To boyi séparation to boyi division c'est le temps que tout peuple Congo a fungola matoi na ye ayoka problème na biso eza élection te problème na biso eza nango nini te problème ya tout peuple Congo ezali asimba mopanga asimba bibundeli pour à défendre patrimoine na ye parce que notre pays est occupé ata to sali mapona milelo biso no soto gumba meli yango ndeko nanga choix ya congolais akobimaka te choix ya congolais akobimate parce que ce ne sont pas les Congolais qui dirigent leur pays, ce sont les occidentaux. Dans la place bango bakendake pas ba décider. Dans la place bango bakendaka kokutala. Et boko kende plus loin Kagame pas cause en États-Unis. Parce que place nyonso Félix anyataka lokolo. Kagame yaka wana. Kagame yaka kosala nini? Koluka basolola. Et aujourd'hui, tokotonga mboka ndenge nini quand ça brûle chez nous awa. Tozoboya tebo ke États-Unis. Mais vous négociez quoi? Tango bozo négocier na occidentaux, c'est pour vendre votre pays. Wala bote ki ba propre frère na bino. Wala bote ki batu oyo bazo bundela bino longo. Yango tolobi, to longola na no système akomona spécialité moko boyela ti bango baliaka mangoya, biso toliaka nkongoli. Ba mama missionnaire. Bo pesanga maboko. Ba papa Daniel Ngenda. Kilata équipe pour la terre. Mana nangala kunya dolanga. Mokonzi l'Angleterre. Mama Célestine, lâche bien nangai. De Bruno mon ami. Bo pesa biso maboko. Kaka bino tozakala bino mama. Nzamba kotika ote. Joli bo soutenir biso.
Tous a besoin de soutien financier parce que le reste, Dieu pourvoira. Maman nanga odeti la plus trondée la mbokanita baba il faut que moto bakoko le baba na ba patriarche. Bon récupérer nos fils que ma valeur parce que ba héros basé belé. Mais bero on a besoin kundama parce que nanu to bundeli mabelete congolais nanu bundité congolais nanu bundité congolais nanu revendiquer ba droite congolais avandi kaka azoze la ba sale la cahier congolais musana eko tchola congolais za traître mais biso to zi conscience to yebisi bino bo soutenir biso na besoin ya ba moyen na bino Daniel Ngenda maman Jovi prompt rétablissement de maman Célestine papa Michael Nangaye Papa Alfred na maman Clarisse Mboka li passa na ino ya c'est interlive. Ba maman ya moto mojali toza na posa na bino. Soutien na Charlie Chobo. Soutien na Yonde kolanga na Toulouse Emmanuel. Eza na bande ko mususu ba komisa nga ba kombo to pesa banda kala komo ebisa nga ifona futa facture. Obi herbo bo pesa nga passer. Tango zo ba ko futa facture non mais ne m'appelle pas na pesa yo parce que tango pesa nga bonga la zo ba ka ke yo zo tinda poto sa eloko. Et to la ki bande ko fait to salite bozo lembisa biso komba. Ozana motema ko songa metango monyo ozana makambo ibele osenga ka kombo tende bonangai. Ce n'est pas bien. Parce que balobi la promesse est une dette. Tant on a kobanda ko ya ko pompe ya ko senga kayo okomi olingo zongo selanga maloba wana siko na ko katelo mangala pe na fingo parce que yonde muto benga kinga ngana benga kyote bino mo balobi la promesse est une dette. De tango promettre ngai ba ko komi na nyongolanga. Si quand on a abandonné déranger, on a dit mangala nga pena zongi selio. On le dit c'est impoli. Mais oui, il faut la comme impoli parce que promesse c'est une dette. Pourquoi tu me promets tango yebi ko sana ngote? Parce que biso to ça la besoin ko to kota bokila to kota zamba. To ko kota yango maboko polelete. Il faut to ça na bibundeli, il faut to ça na ba molotov, ba lacrymogène, il faut to ça na biloko bango ba koya soki ba ye top. Au moins le soda oyo. Ayebi ke kuluna eka na machette. Akiti yo sakala biso ya lobi ngana mundu ki olingo sakala nga topo nani alongi eza boyende esengeli biso pe to bima nango tango to ko bima to yebi to ke devant ba dongolo miso tango bango ba ko yo yelinga bonga na défendre mboka nga kamata yo allez to tumbi zamba tende ko ngai après ba ko tuna biso nini bolingi to lebi to lingi mokonzi ya malamu oya ko respecter ba congolais à dater d'aujourd'hui rwandais te burundais te ougandais te tchadais te to kabwana nanu na sima nango frontière na biso to tonga yango ndenge fomozo to alobi tango to cheba mindelo aleboya lelo na moni mutuboka tweeter alobi là je remercie Muzitu parce que Muzitu avait dit qu'il faut qu'on fasse la guerre avec les Rwandais deko nanga poni ba moya bongo sala na passe tango na lobi botandi na commentaire au Muzitu ngai te ba tweeter. Alors je suis d'accord avec Muzitu parce que Muzitu avait prévenir que tout ça la guerre contre le Rwanda. Muzitu a dit Rwanda to longola yango na mboka na ewana yako koma na Congo mais tellement nous sommes dépérés. Maloba ya makasi bongo comme ça biso eye asala ni ntendo na. Asala est loco parce qu'il a osé à Koloba. Et sa force a dégagé. Mais lelo ta la Congo nangana yo. Ta la pays nangana yo. Talesika tokoni ndeko nanga na tomate tozo kata tomate mbuma bakati ngo biteli mibale pilipili bakati moko biteli mibale oyekela ngaba oyekela mais pilipili moko ndeko nanga ipona nini tomiti kiboye vraiment biso tokena biso nzambe apambola bino ingeta la bana mvuzi merci na bana kimbambo ya kutungo merci na mapinga lelonga merci na basoda ya makasi yako ngana yebiki tokolonga j'ai la foi que tokolonga papa mapasa andi kolanga na Toulouse bobala mama yelo Toulouse j'ai la foi sur la petite frère propre petite sœur propre la France j'ai la foi jolie na maman na Suisse que tokolonga kaka bino soki bo soutenir biso bo pesi biso ba moyen ndekolanga bolo ba compter mais ngana za na kontima eza na bato moko ba sala le kamona Congo peto ko sepela mais bino ba yenya Congo bo sepela na. Merci Nakabuya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Misapi électrique, pourquoi pas Papi directeur recherche stratégique et sango mokondi para be miso babiso ba pour mettre Angola no bondi abotard de bono et émission ko komela bilo mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondomido. Merci encore une fois na mama Mapasa, merci na mama Pasteur, merci na Daniel Ngenda, merci na
Binotou en tout cas bana South Africa Guy Lompinga père double Anana Lompinga merci na merveille na bande konayo merci na Binotou oyo bolinga kabiso et les number 1 au service de la presse et pourquoi pas Djinolo soit mon ami de tous les temps merci encore une fois na Binotou bo s'abonner massivement de Bruno na Autriche merci na Désiré Botona na Maman Elisabeth Botona merci na maman Célestine Locale mais na États-Unis d'Amérique biso tout élément un maman missionnaire maman Odette plus pour te montrer le corps na biso qui wanzambi. Que Dieu vous bénisse pour le reste de vie. Tout le monde.